Ancien charme na ye protégaka nga lokola lichombe na couveuse. Okomisi nga lokola rescapa naufrage Titanique. Kolinga na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolinga na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba diama. Bonjour Nabino esika nyonso bozwami mbote na ndenge bokoyamba na tongo na midi na pokwa ça dépend. Diamant Noir Nabino, merci de bozaka wana pona ko soutenir Diamant Noir. Diamant Noir TV eza wana pona ko informer bino. Diamant Noir TV eza wana pona makambo ya biso ba congolais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et lelo tozali na Bishop Élysée. Tobenga est toujours pour toutes les informations d'Ingezolika na Congo. Sans plus tarder, Tobengi Bishop Élysée. Tutunaye, moi. Makambo Ezolika Namboka na biso Congo démocratique. Donc, tu as obligé Tutunaka Bandeko. Allô? Bonjour Bishop Élysée. Bonjour Diamant Noir TV. Merci, merci. To bengi openda poto tout nano makamamboka boni yo santé tout ça ça bien. Nzambe nenga batela kabiso bana Congo to tikali. Ndenga zo batela pe yo na ngolu na ye, azo batela pe ngana libota. Merci beaucoup. En tout cas, to moni le sans plus tarder yo ebika mambamboka ndeza poto kende mbala moko. To linga to tout na yo moi makambo tozomona na ba écran, tozomona partout na ba réseaux sociaux. Oyo ba camion na biso ya armée congolaise ezaki liboso ya seni ezosa nini liboso ya seni okoko expliquer biso mpo yo zaka mayele mingi. Merci yo pozali mwana mboka ya intelligente otanga. Moni makambo omoni yo moni batu musu bazana misu bazomona te. Ba congolais musu bana matoyi bazoyoka te l'école yeso lobaki vous avez les yeux vous ne voyez pas, les oreilles vous n'entendez pas. Tozalaki na 2006 na élection na 2011 logistique ezalaki ba donc to ba camion ba hélicoptère ba avion na ba mituka ya Monique na 2006 Monesco 2011 ezana onka nyonso ezaka moko mission onisienne ya Nations Unies. Mais Kabila kena na omonaki na ensemble ba kenda kuna na New York alobi ke na boyi Monesco. Batu bamona kango lokola blague nzoka nde aboyaki basala logistique ba camion Monesco ba hélicoptère ya ba Monesco emema ba biloko nyonso oyo ya seni pona ko tricher na élection ngana bengi yango coup d'état électoral de Kabila. Kabila a joué dernièrement tout le monde yango 2 ou 3 jours pour dans sola la tête. Ba ministre en fonction, ba officiers militaires généraux, au bazan en fonction, ba gouverneur, ba chef quartier, ba chef coutumier, ba chef d'avenue, ba ngonde ba kusala campagne à Chadari. Yango na kosenga na bandeko na ngai 21 candidats na président Moïse Katumbi, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Mozitu ba sala stratégie bien parce que ndenge Kabila a triché en 2006, a triché en 2011, atana ndoto naza congolais, nazali Sinzili Sentinelle, PDGT Sentinelle, Molobeli ya Congo, porte-parole ya diaspora te, mais porte-parole ya ba congolais bana mboka kapeli banda ezanga, Sinzili Sentinelle. Ba tosala très attention. Nous risquons de vivre Otomonaki na 2006, na Otomonaki na 2011. Selon la constitution, la loi électorale, élection faisait la manuel non électronique. Mais au monde intellectuel du Congolais, on a licencié, on a docteur, bazon dit ma élection avec
machine à voter. Pourtant, la loi électorale, la constitution, elle va permettre de voter. On est allé violation de la loi, Gisèle Yumba. Bazo finga ba chèque na bakuluna, oui, baza na raison. Mais le véritable chèque na bakuluna, eza ba o baza na ba ti ba cravate, baza ba licencié na ba docteur. Ba onde bazo détourner, ko yiba na lingala, ko détourner na français. 3 millions, 15 millions, 20 milliards de dollars. Yo so mona chèque to kuluna, a yiba 1 million de dollars. Non, attends, on a 1 million de dollars na ça na kata side. Donc tout le bana Congo photo téléma. L'air est grave. Ba mituka ya armée. Ba mituka ne zape na ba munition na kati. Oto monaki ba mituka na ville ya Kinshasa Gisèle Yumba evanda kana kibomango. Esika ba Sud Soudanais. Ba Sud Soudanais bazawana bangonde bazo protéger Kabila. Tangu marche ezalaka na Kinshasa ya opposition, ba soldats congolais bazaka na minduki sans munition. Ba Soudanais wana ba bimaka na minduki na munition bangonde babumaka ba congolais. Mawa mingi Gisèle Yumba. Merci Penza toujours continue toujours na yo toujours pena tant moulai te mais tout mais oui hein. Ah ben oui en tout cas ça a raison bon tu continuer to lobi mais ndé bazana lobi na matanga pe batu baseka batu baliaka. Ah ben oui hein. Balobi nabi ndé toujours tout na question na biso ezali na 21 candidats au bazawana bazoluka babimisa candidat moko candidat commun. Vous êtes sûr que Bangono sona bakoyo kana pena malamu po bimisa candidat moko? Malobe pas non. Oui, merci. Nakolo bate oui, nakolo bate non te. Mais pour le moment, lobby mercredi bazo kende na Suisse. Ce n'est que 6 candidats de bazo kende na Suisse. Président Moïse Katumbi Chapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo, Mwana Mboka Matungulu, Mwana Mboka ya Eside Martin Fayulu na Félix ya IDPS. Bango wana nde basangani po babimisa candidat commun. Moko ya abona ye. Moko azali na nationalité américaine. Kombo na ye Noel soki nchani soki nani. Azali élément oyo mova sakani azuye po apesa kaka ba PCP 100,000. Mais okomona na Facebook bana basi mibali bazoloba ke azama yele mais azama yele liboso na Congo te bato babomi Congo ndeza bango ba pesi bango ba 100,000 ba ya Mexique si candidat wana nde bakosangana babimisa candidat commun tozela candidat ni bakobimisa wana to ba sikoyo ndenge ni tokosala. Merci. Mais Bishop yo le bisi candidat mais ba candidat otangi wana ce qui vraiment na landio malamu ozotanga ba Moïse Katumbi banani mais bango baza ba candidat non? Merci. Baza candidat oui. Bazalaki awa Moïse Katumbi Chapwe, président Aïe, le père de la bonne gouvernance. Jean-Pierre Bemba Gombo aza invalidé. Nani neve ya papa na biso Kizenga. Bango misatu wana. Baro sangana na Félix, Vital Kamere, Matungulu pe azali. Baro sangana pe susuna nani mwana mboka Martin Fayulu. Bapona na ba oyo bazali validé bako bango bako baza invalidé bako pona na ba oyo bazali validé pona ko soutenir wana candidat commun pona ko sunga ba élection. Congo eza sous continent ba oyo omoni wana baza validé. Congo eza sous continent katanga pamba eza lokola France yo moni katanga c'est comme la France métropolitaine. Congo eza sous continent 80 Royaume Belgique kokota 80 fois. Donc Congo atoza na projet société et sengelo za na base ozala pe na mbongo pona kusala campagne. Voilà. Merci mais toujours tout na ba candidat ngo bazoela ka ba on swali ka poste wana mutuno salinga za président de la République. Mais est-ce que la poste mususu wana o mususu ko sunga na Congo ba professeur ba bimarate banda to vandia to zomona te muta Lukaza la professeur to ka ke mutu mo alinga comme docteur akoye ko na Congo médecin. Tout le monde a lingi kaza président. Okolo bano mo lilobani na batu o ba Holanda biso na biso ba congolais. Politique en Afrique est comme business. Ah. Dans le cas ba président mingi Afrique ba comment ba milliardaire peuple ils ont souffrir. Na boko tanga ba pays pas mo que na pays voisin ba lobi nanga o la sagesse divine. Ba président mingi en Afrique ba yaka pauvre ba komi riche. Mutoya na politique azana mbongo Jean-Pierre Bemba Gombo. À partir de papa na ye na ba business abanso na papa na ye.
na rébellion akotaki Jean-Pierre Bemba Gomba zaidi na mbongo. Président Moïse Katumbi batu baye bakate. AFDL akoti na 97 ou ba bengi 97 na ba Belge. Président Moïse Katumbi ake na Zambie aye na Bruxelles. Azongi Congo na 2003. 6 ans après, ayaki na jet na déjà privé. Azana ba fer na ye ba mine ya émeraude. Azana pêcherie industrielle, azana ba minoterie industrielle, ayaki na akoti na politique na ba millions, aza déjà multimillionnaire. C'est différent na mingi ozomona oyo ba musu ba salade, ba mususu bazana ba lingi politique. Donc mingi bazoya politique pour ba se retrouver. Mona ba musu ba kimi na poto wana. Ba kimi na poto na boko tanga ba kombo ba yeni ni na Kisasa. Ba koti na ba parti politique pour aina moi 2000 3000 euros après si leader politique abima candidat abima député pour abana kosala ba business ba mafia à se retrouver. Mais pourtant ba parti politique mingi sana Kisasa wana ba membre ba sala ba 10 ans 15 ans ba kemba. Mais comme il n'a pas $1000 à kopesa na leader politique, aba bengsi ba ndeko na bango ba minoko mboka ba ye ba pesi ba mbongo pas comme député. Mais ça la 15 ans na poto 20 ans na poto na kini ba ebiete. Mawato nani Gisèle Yumba. Mawa mingi. Bongo siko yo pesusu to le banon to tiki nanu ba politicien mamba Congo poto yo kapé élection ezali metro tuno mbasima mais tout nanu likambo yo moko salinga na moni yango bato ba diamano akomi songi mais eza musana biso journaliste za toujours songi Bishop Élysée olobe longwe muluba ngana yebi ozaka muluba banda kala yo komo luka zuzu guerre ba ya maramba ya ba luba ya ba Congo ya je comprends pas olongo okomi chapwe na moni kombo komi wana okomi eza ya youtube pour na comprendre te Facebook na fongoli Facebook asika mulolo chapwe Élysée eza na yo eza yanga moni photo eza yanga likolo wana ya mwasi nanga mama na yote Maman disait madame nanga moma donc pour nani je vais faut expliquer moi je suis un prophète Bible lobby na Lévitique chapitre 18 soko kiti ba lobby tu ne découvriras pas la nudité de ton père na Ephésiens 6 ba lobby honore ton père et ta mère mais nano yo membre ya IDPS premier ministre à Longwe Akiawa Christian Badibanga a signé décret loi bakende na Chimbulu yazali ndeko ya Kasai oriental muluba mais biso na Kasai occidental babenga biso bena luluwa mais biso benga biso baluba mais en réalité tozali ka bena luluwa na mbujima inde bazali baluba Christian Badibanga a signé décret loi bakende na Chimbulu ba multinational ba découvrir ba minerai ase mabele chef coutumier na biso aboyi kamwe na sapu babomiye batiki ni batika ye ni na réseaux sociaux bakati ye partie intime ba memeli en Kabila Bible lobe ko mona nidité atata na yote atoza bishop atoza apôtre non eza biblique c'est une loi spirituelle un principe divin c'est ko rapport ni les na Facebook na c'est là nazo kende wana c'est explication tu va comprendre tango ba bimisi nidité à papa wana eza malédiction bande konanga ya l'idée Kasai sont maudits parce que Christian Badibanga abomisi chef coutumier bakamati ba jeune fille na biso na ba soldat na zamba o ba bena luluwa biso tuza bena luluwa Kasai occidental ba memi bango na zamba ko abengi sikoyo ba sala bango ko sangisa bango na ba soldat nzoto ba plus de 5000 bana mike bazana famine nzala donc nakoloba boy à cause de la mort de Kamwina Sapou, les deux Kasai sont sous la malédiction. Un père, ils ont un papa non biologique. Oh, ils ont chef, le père de la nation, le garant de la nation, père de la nation Mobutu. Alors, qui n'a biso été, après moi, c'est les déliges. Ils ont loi spirituelle. Il y a des pères, il y a Congo. Il y a Zaïre. Quand Mobutu a koufi, Basa Nanza Bazate, Bazali. Mais Congo, délige, ils ont les lotés. Tout sur la biso mbali. Mobutu a kenda, le Lobane est Simbi Batu. Même pour dans l'église, ils ont loi spirituelle, ils ont principe divin. Président, papa n'a biso père et indépendance. Oba bengi, Patrice Emery Lumumba, tant bazo bomaye. A lobby na muto atobola ki emisu. Mukambakadi Antanzemba, 11 ans gouverneur ya, 11 ans plutôt PDG ya Miba. Alobina yonde konangai.
batu nyonso bayibi liwa nanga de près ou de loin soki bakufa na Congo te bakufa libanda Congo. Même yemu kamba papa wana za mukolo déjà plus de 80 ans akobela kalate bakinokunde libanda Congo maloba elandaka pona koyebiso pona nini na longwe kasi na longwe muluba enani muluba mujila kasanga na longwe mwena lulu apona nini makila ya mutu nyonso etangisami na ndenga mabe lobaka Bible lobi le sang d'Abel crie vengeance makila ya grand chef coutumier kamwena sapu ezo crier vengeance les deux Kasai eza maudit badi bangaza na Kasai oriental abomisi kamwena sapu biso bana na ye selon loi coutumière loi divine tomoni bolumbu ya papa atoza musali na nzambe eza malédiction po Bible lobi na proverbe 26:2 tika na pesa la passage biblique la malédiction sans cause n'a pas d'effet mais la malédiction avec cause a des effets so koza serviteur de Dieu maman na zola tabilamba azani fongola chambre tala maman na yo oza maudit même oza musali na nzambe eza Bible mutelobi musali na nzambe moko tia kosa yo ya basali na nzambe bazobima na bana na bango molimo eza malédiction bana nzambe ya basi bazobima na batata na bango molimo eza malédiction na de Kasai eza frappé na malédiction na liwa ya kamwena sapu baluba na bena lulu baluba mbushimai bena lulu akanda baza frappé na malédiction nga na kofanda ndengwana te na bimi na ngai na komelaki grand chef coutumier ya bayeke dynastie yeke na babemba bandimi ngai grand chef coutumier andimi ngai na komi na nga congolais me katange congolais katange mubemba ya mboka ya président na nga Moïse Katumbi Chapwe na komi na nga mubemba village natal ya président Moïse Katumbi Chapwe za Kachobwe na longwe mujila ka biso ke bat baolanda biso to lo bango be da secret mambozo lo bana ba congolais ba otala biso ba commentaire des alakara pour mambo biso baolo ba même ngamona zangi maluba okosa na maluba te na peso exemple so papa na so aza vivant fongola chamba papa na za alors bilamba omoni nidité na ye oza modi bana baso balata ka bilamba na ba mama na bango na chambre azomona nidité mama na ye eza modi aza modit batala na Lévitique chapitre 18 et pekisami komona nidité ya moboti yango yo longwe muluba na longwe parce que bazwaki nidité ya chef kamwena sapu balekisa on na ba réseaux sociaux ngape na monaki yango eza péché eza malédiction na longwe oponika katanga na mais nazo omoni katanga ezala ba problème mingi te na Congo ata ba Congo na sengi papa na Coutinho Fernando na koma na ngai nani nekolo na ekuna na ba Congo ba chef coutumier na ba répondre ngate mais chef coutumier ya dynastie yeke babemba ba répondre ngaba tondimio na komi na nga mubemba ya mwana sali Facebook asikalso Élysée chapo eziko elaxini chapo elaxi Moïse te président Moïse comme on a dit Moïse Katumbi Chapwe Marceline Chapwe ndia mama ya président Moïse Katumbi Chapwe to so la après te so la biso makambo mboka on a pas ce exemple moko neti comment ça va na kibemba balobaka murikani ba utwabi murikani yalingo ba comment ça va bien mbwino bonjour mushi mukeni elaxi bonjour okoyanula eya mukwei ozomona na français so que Dieu te bénisse na kibemba ekolonga na komi balobaka lesa akutotela dona bandi koyokela na kibemba na babemba na ba camarade na babemba na babemba bakatange ba na ba problème te tala bakatange na bakifusie bazana Afrique du Sud ba na ba problème te donc na lingi na ba problème te na kombo na komi mulolo Chapwe Élysée mais nazo senga na ba congolais na bandeko nanga ya Kasai oriental na Kasai occidental na osenga na bandeko na Kasai oriental na Kasai occidental ba chef coutumier bakutana parce qu'on ne peut pas exposer la nudité d'un très grand chef coutumier comme on a ça pour comme ça. Voir la nudité de ton père, même si tu as l'onction, c'est une malédiction parce que c'est une loi spirituelle. Bana Congo, Bobo Sanate, élection 2006. Abe Maluma Lobaki Kabila Aleki, tricherie.
élection 2011 oyo ngoi soki pasteur oyo alobi Kabila leki nanga ata na ndoto akotikalaka koloba te opposant leki oyo eza contribution na ngai na opposant nyonso mpo nga mpe naza opposant nazoloba na bandeko na ngai tokendi na oyo babengi soulèvement populaire ezali autorisé na article 64. Kabila kolinga jamais opposant leka mpo bakokanga ye dans les jours qui viennent akende CPI. Kolta ya mboka na biso ezotekama na Rwanda ville ya Rwanda babongisi yango bakolinga jamais na Kagame na Museveni un Congolais akoma président pe kolta ba kotekama na biso boko ba Congolais eloko wana na ebité soki ba les 21 candidats bazo comprendre kokena ba élection za mabete kopona candidat comment za mabete metala ba omona ki ba soda ba camion ndenge za wana tous les gouverneurs eza Kabila eza na maboko ya Kabila ba policiers armée banque eza na maboko ya Kabila tant boko tia ba témoin ba kobenga na ba témoin na ko pesa exemple mona ba ba Congolais na 2011 papa Etienne Tshisekedi azui avion na Matadi akomi na Kinshasa pa kita na aéroport anjili baboya kita akiti na ndolo soki ndolo eza na kate siko soki pesa ko ba témoin na bokei botala ndeki bato bazo voter boye bisanga groupe électrogène katani eza machine électronique bon ba bengani ba témoin bazana minduki ba camion se ba armée congolaise na tolo ba armée congolaise police congolaise bana Congo boyo kangai logistique na commandement eza ba Rwandais bakozala ba bureau wana nyonso élection oyo soki to bondimi ko kende yango to ko vivre 2006 na 2011 pe kozala kawo moko na netikala te debout congolais sauve le Congo wabino mwana mboka congolais Katange Mubemba Mulolo Diapwe Élysée. Merci Bishop Élysée ngo pesa mbote mwana mbango poto sukisa mbote nange bandaka na président Moïse Katumbi Diapwe na pesa kimba boko 10 chiffre de délivrance yenda za 5e président ya RDC président Moïse Katumbi mes respects yoza père ya bonne gouvernance père de la renaissance ya mboka na biso batumi balobaka nanga aza père ya renaissance ndenge nini une minute pardon na 2015 président Moïse Katumbi atika budget ya mboka na 7 milliards Katanga ezalaki 1 milliard mais budget ya mboka lelo kiti na 4 milliards po ya alongwa mbote nanga na CP Salomo Idi Kalonda na cordon ya mboka na biso awa ya Sadek Edouard Kasongo na ba ndeko nanga nyonso congolais yo moko pe na bosani yote koseka ya barish merci beaucoup koseka ya bato bala bisolo pe loko moko na lingine bisa bana Congo ili pesa 30 secondes ba président ba leader nyonso mboko ya oyo balingaki bapona candidat comme balingaki ba yawa lobby ba yete pona nini aner ezali awa bazui journaliste moko komone Ngalufar basiri nomai komo Ngalufar na tiaki ba image à lobby Joseph Kabila na 2006 akozala président ba pesi ba matériel asika na ba micro pour empoisonner président Moïse Katumbi Diapwe Jean-Pierre Bemba Gombo na Martin Fayulu na ntango ebisi bango yango moni réunion comme na Suisse. Merci beaucoup Bishop Élysée. En tout cas information toyo ki meto zomba sima kaka ndenge ezalaka olobi ke bato bana mboka ba telema soulèvement populaire élection ezate malobano yango wana élection eza malamu te so bakene élection wana tolandi ndenge yo lobi Bishop Élysée. Merci. Élection Kabila a tricher. OK. A tricher ba Rwandais ba kolinga jamais. Congolais a dirigé Congo. To récupérer Kolta. To bengana ba multinational ba kolinga ngote. Merci. Merci Bishop Élysée, tout succès émission. Merci bandeko toza sonel kamto baté Corne Makani boyo ki ndenge Bishop Élysée à lobi papi les rois carte limité et batunyo balandra Diamant Noir TV. Panda sangwa Congo sima ya caméra, merci na posera toujours wana edi nos images et bandeko nyo surtout na pesibino bambote belé, vous allez brancher toujours na Diamant Noir TV. Bye. Diamant, Gisèle Umba. Gisèle Umba, Colina Naya Diama, Gisèle Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba, Diama.